Balandi émission 100% love. Nous m'avons dit que J Love a 100% star. Siko a mikolo ezande 100% love. Nous toyeba na 100% love makamulini ezolo banana kati ya 100% love. Veut dire que tozo beta masolo ya bolingo. Tozo beta masolo ya love. Tala kaka J Love. Azolo ba makambu ya love. Donc l'émission vous rater un mouvement et ça la passe parce que nulle part ailleurs toujours sur notre chaîne Resute TV. Resute TV, il n'y a pas de déception, ma radio sont bien. L'émission qui toko va timela commune, aux hommes vraiment, aux awana, tous ceux qui tapent pas descendre pour la commune, et les autres aux anakati il y a 100% love. 100% love, tout le temps le belanini, veut dire que tout le bela bolingo. Donc tu es barano, ma rambangote ya bolingo. Ngonga yangoyo kota ukota penda oyo ba J Love azopesa makambo na nini. Un grand merci na bino nyonso place vous allez ce que vous en métro ce que vous en naku ce que vous en chambre parce que biso YouTube tous à sans limite na rosa na toilette mais na chombo nanga na hôtel émission moko et c'est pelsinga donc et déranger mututé pour na déranger à mututé. Un grand merci à la patronne maman Christa Pelewe, pourquoi pas la femme selon mon cœur depuis quelque part. Un grand merci à toi, je suis trop fier de toi et joyeux anniversaire directement. Et donc un grand merci à vous, un grand merci à la charmante Souma, place que vous avez vraiment place qui toko. Et on est dans un awa, tout le bas qui a monté le lobe qui continuera à vivre aux homona. Moi c'est Nzambé. Oui, fidèle internaute, c'est le but que Marambo pas si Marambo choqué, Marambo ça la passe vraiment. Et ça va Marambo mourir. Maman, Marambo bandi. Na pesa qui na sala qui émission dernièrement 100% love na ba que mo pesa biso chance parce que makambo bandi papa moko azaki numéro nanga abenga ki nga J Love pour un concert le big tellement que yo oza mo panzi sango meka ko panza sango na likambo o pour vendre na sanga moko te na za bandeko nanga bomona ke na droite nanga na za na mwasi na gauche nanga na za na tonton. Donc, on a yambi tonton na tantine pourquoi? Parce que tout le monde partager moi le solo. Tout le monde lobela moi le solo. Avant d'annoncer moi le solo, les couples va se présenter. Bonjour baba, bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a dit? Moi ça taille. Ok, lui c'est Zizi les Picazor. Bonjour tonton. Bonjour J Love l'international. Ah, comment on a S'il vous plaît, pape de la presse. Je veux dire que Playboy déjà moi nanda fou boye billet pour tout na pourquoi J Love a yambi sous Playboy ninga na collègue na chroniqueur na yambi pour les kambo ils un peu choquant ils ont comme ya passé et na le bac et oyo ka les kambo oyo hésiter na hôtel ya komela mai na YouTube tabi émission na biso na sewana tia commentaire parce que bino ne ba tout sur ça na fidèle internaute makambo eza ya passé. Dès le que papa on a benga kingai atunga J Love vandi wana c'est que à la place na pesa adresse na quoi et ko kutana papa bina na ke mission dernièrement na sepela ke likambo ako bino na YouTube oza international bo panzamo partout ba tout balanda papa azala ki na mataki azana bana na ya basi quand to koma na biso afika bino papa biso to tanga wate biso photo ke tanga na kini. Papa le bino na oti na bana nga ba ketanga na université na Kinshasa atini bana eni balé abino boko bana omte oza bana basi il faut vous ala pas grande mère na bino donc avant d'ici bango et pas contre na bango bino mo boyebi kande to lo barakende système de comment que moi na pimé na bakoko azala na mo ba laisser aller na ye azala na ba mo makambu na ye. D'autres koko soko ya koko ni na ko etika ngai eke na koseka. La fille era yeki biso pe banoko akinto lobi biso ye pesa makambo ozo makambo azupe monoko na ye moko ndenge ezalaka na système bakokomema na noko na ye ezala pe kelenge mwasi pe er moko akoma mwa pire habite akomba likambo te mpona bomina betela petite sœur na ngai Beteli, petite sœur na ye, habite Kingani, Tarabosa, télévision, moi tout à combo à Patouana, et ça. Alors, la fille,
Je vois directement mon ami Olivier Balobi qui est depuis IEC Moura. Un grand merci à toi parce que on a vraiment mon IEC international pour IEC. Élection la biso baba na IEC zalaki wana Olivier Omono na tena ba groupe IEC. Obed Makaku na Balobi le président Christian Mazula IEC Moura. Un grand merci à vous. Nous allez. Bon, la fille a bien une petite sœur naïe. Il faut mona mobali na ngai. Elle a moni noko na ye, elle moni mobali na ye. Pour comprendre nga, ma message nga obenga mobali noko. À terme na biso ba kino vraiment. Donc na dit que fidèle internaute, bandeko balanda biso na Paris, na Londres, na Belgique, na Canada, na Suède, na Allemagne, na Soudan, partout. Toyebi ke noko eza mobali. Elle a moni mobali na ye a présenté par petite sœur na ye. Avec petite sœur na nga ye. Petite sœur à mon avis mobile ayaka moi mon petite sœur à son koko moya loba ezati parce que hôtel la raga nazo berger fille na ngai donc petite fille na nga quoi donc koko na nga koko penda ke na yo bino fundu na biso bétidia na bétidia de tout ça la rango faut pas mon la terre et robenga allô papa j'ai besoin d'argent et on peut se mon na pas mobile oh. Et bon, c'est bon, on a après ça radio na ye na système gandenge ezalaka. Ndeko zizi le mbingazor, ndeko active playboy, sangoya pasi sangoya mawa. Bangumele na majo ne basali moi 2 mois. Joro bitin, il est tout ça ni to bimanga na ye. Ko bimaya ba terme télé en tout cas, on va excuser là d'abord. To beta moi parcours. La fille, elle est petite sœur na ye, habite lelo. Tobi madame mobile nga bifo bimisanga peut-être obi manga pas la charmante sous na staff mo revanda abe tsanga mato wana na mona mo moi système de ngezala amemi la fille bali ba memaki awate oyoki manabino apamba pas la charmante pamba amemi la fille quelque part bali bameli après ngezala na suka bakena na flamingo neti zela terme wa yebi flamingo ayebi o ayebite tant pis ameme na flamingo après noko abengi fi na ye moko basala na ye makambo donc noko azamuka ba système jeune garçon quand tu love un bon tonton quand tu ngabo atika pe mandefu quand tu ngabo mais ezangati amemi la fille abengi fille na ye moko boye ya mbingazo oka neti zizi mais eza ye te ayebisi ye alobi mutu to ande koluka yeyo ere basali makambo na bango na fille esili abimisi mbeli atubi fille ere atubi fille abandi kobundana mpo akufa mbala moko basali opération papa balongoli barin et balongoli fille barin bayebi place bamema barin parce que mikolo oyo nayebi te sono bango na kine soki nini en tout cas na nini nanga kokota makambo wana te ekoma elobi oyo toluka epo tolike kolandaka biti mais aza clair eza juste émission papa apesinga na lelo azwi fille wana bakati ye barin e bakati ye barin babomi fille bango bake bamemi barin na baplace bateka bango bateki barin ya fille wana nzambe na lola makila mutu makila nyonso eza ya kosaka nango te makila nyonso eza ya koboma te makila egangaka neti nga jilov makila nango egangaka en tout cas bazwi fille bakebwaka ye quelque part asali opération na bango na badocteur oyo basalaka batekele barin baye kovanda fille de pas que na premier jour au monde, deuxième jour au monde, troisième jour au monde. La petite abenga copain à grande sœur nae numéro nae et il est karaté. Abenga numéro grande sœur nae et les karaté. Non, ça c'est grave. Babengi papa ya fille na maman nae. Eh moi nanga liboso moi si. Aye mbangu nakini. Eh ba mbangu nakini. En tout cas, bande ko site pe na bi nanga des apirages pour sunga mon bouquet. Sikoyo bayembangu naki papa lobi jamais nga pene naza mwana nanga autika la polité nomo webi biso ba congolais pene bikota kota biso bakota ay bakoti boy numéro fille de karaté ba bengi fille na numéro na ye moko mobali ayambi
anakofi batuni oza wapi o naza boye bake bakangi garçon bakangi garçon batuni we mwana biso ya mwasi alobi papa pardon nazanga moko te ozala benga mwasi oyo tozalaka na ye abengi fille wana fille ya ye wapi mwana na biso ya mwasi misu pai bandeko fa tosilisa lisolo nayoka mpe envie ya bandeko na nga naza na bango na plateau par rapport ya lisolo nabaki fo topartage makambo nayebi te mama zizi na likambo ekoli ndeko biso mwasi global ozali mpona nga vraiment bani bapasi bani bamitema mabe yo koma mwasi na yo olingi mwasi na yo okende koboma ye voilà omemeli fiancé mwasi na yo kekoboma ye e omoninga keke mpa yango na yina so nasali bango mibali basala esukisa yango ya mokili babiloko ya boye esi eza malamu mwana ya bana yo kekoboma ye si olingi osala bacople osala bacople na ndenge nokela mwana bato bimi fiancé mpo na bango pokosa kokende mpo na bango mpo na idée ya oboma ye papa. Merci Tomeka pe boka ndeko Arthur Playboy. national Au moment makasi makambo esalinga mapasi na ngana koloba boye chacun portera sa propre charge. Comment yo mwana batindi okende otanga aza mwana no aza mwana batindi okende otanga ebosani makambo po jour oyo baoye biso okita kini peut-être bozwaka mpe temps ya kosolola famille kosolola mpe peut-être na papa na mama ndenge soki okoma ye koto na kini ochange nde ayebi te tokontinuela nayebi ke non mamolobe ezala mamolobe ezala te moi si c'est normal fo alinga mobali ato batindi oke kotanga molingaka mobali eza mabe te omoni nde toza boye biso mpe fo tolinga mpe mwasi mais eza na temps eza te ke moki nyonso ovandi loka bleti nga mpe navandi ya misu na okimba navandi bango nazwi mwana bato mpe na sene naondi te mbisa mpe ngambo okapone fo ya mobomo conscience ezalaka siko apparemment bon basi bakolinga ndenge mpena motro te mutu azala nde na conscience nakati ya motu kozala na conscience oyebi ke naosala eloko oyo lobi suka nango eza boye lobi eza boye yo batindi yo moko lobi ke naokende kini nakende otanga peut-être akalkula eke na matadi kuna mwa chiki peut-être eza bien te par rapport ndenge siko okomi kini siko ozalaki nao siko na ide wana te oyaki na ide ya otanga te est-ce que kuna soki déjà azalaki daa na age ya kolinga déjà ndenge mama alobi ke c'est normal mwasi alinga est-ce que kuna azalaki na mobali te na matali mais kana osola nao na papa mpe olobakela ese bandaki est-ce que kuna mwana no atikaki fiancé te po baolia awa nayebi soki azalaki déjà na mobali je pense pas que papa awa c'est kayeba objectif ayela awa te nayebi te moi eza mpasi mais faut quand même komibate tonton ti totya nano na place na biso na mibali so ezalaki ndeko nao ya mwasi nayebi tolinga kolobaka boyobe ndenge tosolola mwa bien tokenda mo exemple moko ya mwa moke toyebi te kwani bapekisaka peut-être soki okemela masanga ozongaka désert te peut-être na nzela yo moko ezala pointe ezala po kweya ou bien ndeni eya po kokutana mpe na makambo nde bongo ezalaka université eza monde mosusu soki oyi koyeba ya mpe conseil mpona bandeko baolanda biso université eza monde mosusu eza monde mo boye kokutana na bato ebele jilof yo oyebi zo comprendre donc mutu na mutu po yeba nde eloko osala ngai naosepela te na liwa ya ndeko na biso ya mwasi mais eloko mosusu ememi bango bongo
kaka kimbe eza bongo sikoyo likemba mo commerce ezaka ya koteka bare ya tant que l'homme la masanga bapekisaka biso koya air boy sola ndiki sola papa era benaki international papa lobaki jilo tela mikolo papa bere jilo omoni fi wana avandisa ye ndeko na mwasi ngala ndiki solo bien avandisa ye ndeko na mwasi omoni nde naza jomo boye oyokanisi yeso kolingo mwasi mpe mwasi olingo mobala eseke mane na boye nazwi yoka shida ese ezala ezalaka mwa moralu moko boye mpona mwa intere moko mwasi atala ye baparametre na babénéfice na ye avandisi ndeko na ye mwasi ayebiseke omoni nazala na dwi jo moko peut-être agrifaki ye mpe na bandenge moko wana griffe moninga te tosola moko moko agriffe jo na ye pa petit sœur rapport à paramport mais non nazwi jo nanga moko eda ye kuta obetisanga tu fo tobima ozomona taka ndeti bacadre oyo tovandi ere yoki kobima tellement uti na kondane bata matadi te ayala profite apesi mpe nanga mpe nanga maître john nanga tafe bisili akumbaka bakara mike mwana mopanzi wana tala peut-être akalilaki baobetisanga tu nake mona makambo peut-être namona te okopona sikoyebe eloko esala suku na kati ya moto ok wana selon tonton Arthur bazobetisa retour amona makambo amona te doanvie nde sikoyo mama ata mobala abeti otu eteke yoki koboma mwasi na yo eza malamu te eloko esalanga kaka pasi yango nalingi nini ok tomeka okoma na deuxième partie yango balaposa bacomprendre eloko nalingi nini nalingi bajeune fille na biso bazwali conscience comprendre soki toza bato biso nyonso bana mayele soki moto aokosa okomponeti ngai so nana mwasi mosengeli na maka aokosa ata na osala semblable na comprendre biso oyo betikaka mwaja okomprendre bango sikoyo akotimbela mpeke noko ata fantisika na posa metere mo benga mpena liembelaka kuna zwa mpe mwa nini oyebi te. Ok, merci beaucoup Tonton Arthur. Balobi, papa et Koloba le Soussou, elle a mis la fille et garçon plutôt na parquet. Pour la refondre, mais ma comme on a parquet pour yo comme avocat. Oh bah vous tu vois bien, bazo sambela. Et le monde les autres là qui c'est que yé muta komi fille na bino. Papa le non. Bisonyo sotoza bandeko ya baya. Amatisi sikoyo makambo likolo abengi ndeko na ye moko mpe ya avocat ere abengi ye aza sikoyo likolo ya bavocat wana oyo nyonso bayaki wana ere abengi ye akosplikesi ni makambo papapapapapa abi tozobanda na kokanga avocat oyo azosambisa likambo oyo parce que likambo oyo ezake ya koboma motu ya kozwa bare ya akanga nano avocat oyo ande kosambisa likambo oyo akangi ye akangi fille bakangi garçon baye kokanga na fille wana oyo maîtresse na ye oyo basalaki shida na ye aza na parquet vraiment bandeko yango naza na posa papa azozela réponse na ye Nabino tout cher internaute, fidèle internaute, Nabino Bakola, Nabiso, un commentaire Nabino, Azana Mokosa. Maman, si c'est ça, ma maison matin. Papa, la joie, Kanda, ma casque, maman, vous avez des péchés. On a ngaï, tonton, na fille, on a des bacani, bazala condamné, mon babi maté, bazala la carte à bolo. Je sais que tu sais que tu m'as dit, maté, bazala kawa, bana. Pardon, na kati ya prison, ntabima pour la ngana boko boma mutu ça m'a payé ma casse. Il a péché. Attends Nzambe Nicolas ni na bongo. Pour la ngana. Ok, la loi est dure, mais c'est la loi, hein. Faut partir pour moi que le son a souka et bah la vie là. Jilo, omoni makambo ela pepe na ngala le ko balance. Kwa eli makambo.
Et puis, nous allons voir. Il peut combien la gagne boya pour mamuto. Mais ayebi, bato bena ba yebi ba be tango na Facebook so na ko ko. Oui puis to so la bien que tu lo. Comme index na parquet, peut-être d'autres exemples il y a viol. On ne peut pas porter plainte que non violer moto. Si on ne peut pas violer au lélo, si on va violer au génie, funda ta samedi. On comprend, non, mais ça c'est par exemple, tu vas comprendre les passes là, ça, makambo elika anakini. Ma fille n'a pas besoin qui nous dirait, balinga moi calepin trop, n'a pas mon calepin. Balinga moi calepin trop. Donc comment maintenant pour utiliser moi si n'a qu'il faut utiliser calepin. Bato misusu baza moi dossier mon père les cas anakini papa na si papa ya benga ki alanda yango. Oh non ba violer nga se veut pas tel mais ba violer qui aussi 2005 qui sont 2007 au fundi. So va violer ta jeudi au fundi ta samedi. Si qu'on a rolo baneni pona jeune o abomi de kolabisa mwasi ko bomeza na fo na misa nzambe bene za lisumu et puis nzoto à l'état donc il pena il faut bakanga mais conseil nga pe na kopesa pour la jeune fille il faut tala na place au chalo te faut tala faut soit pe oui ballon ndenge parce que chalo ko et ndeti ngai oui ballon ndenge ni ko biso basi to kinaka mbala lingo pesi mo lingo ba no male bo mimani ko yeba ndeni parce na okende parce na okende za mabe oui ba ndeni te bon moi pour mes amis pour mes enfants pour la jeune fille na biso ki ba ande précis moni ndeti nga pe ya afana zo moi si faut zo pe tant talent Wana c'est là où tu te nega fena mutu azalaka pour ça la relation na mutu faut zo pe moi temps je peux moi temps et par rapport nous yeba on ça là on comprend il y a des gars qui aussi mutu tu à l'université pour tu kutani on a dit cravate tu veux venir la ligne temps rendez-vous temps Baso qui tend. Je pense que la même chose. Appelle au qui pas na bango na ndako. On l'a mis sur la papa. Les papas ils jouent sur le banc. Les siko fille a une si petite sœur na. Une si petite sœur na. Tozo bima. Donc c'est que peut-être là qui rendez fois du bosso. Tozo bima. Na lingi jomo boé. Tozo bima na. On comprend. Donc chaud. Copima ya ça. Ma conseil non pesa selon ngai. Ba fina biso. Ba chérie la biso ba vraiment Congo. Tout ça appelle moi malembe moi tout. Moi malembe donc moi tout les qui dans chaud les qui moi trop na kingi donc. Et qui est peu pour ya moi moni ba kutana pe na makamba bongo. Vous comprenez hein? OK. Mais j'ai le bakangae. Bakangae ba ndiko ba si pe moi zo pe moi maele na table normal. Ok, merci beaucoup Toto. On est maman Zizi, nous sommes presque à la fin. On a évité aux autres qui ont des productions ou communications internet. On a vraiment la version de commentaire. Ce que mon père qui est commentaire au quitté, nous nous chaud dit que ça sur la caca. Contactez-moi facilement, plus 243 81 41 78 007. C'est mon numéro WhatsApp, je suis en ligne tout le temps. Donc, on a une connexion. Ce que je malamment rappelle dans le quota. Ozi ke suna makambo ko salinga pe sona to linga su mi bali te na landi abani singa makasi na mo banga nga mi bali na mo banga mi bali makasi okinda lo bite to za show mi na mi bali sikela mo banga mi bali to tikela ka biso mo sa mi bali to lo banga bozo le temps maman tandi ni so to ozwa te mo banga sa mama mi bali mo banga sa non Ok, merci beaucoup, fidèle internaute. Izalaki Yabino. Donc, on a besoin de merci Nabino tout, vous suivez tant, il y a Rolanda Bisso, partout que vous allez, dans le métro, dans le bis, dans le palais. Donc, partout vraiment vous avez, vraiment merci beaucoup. Et si j'ai oyo, ils ont des mamans sur le vidéo landamo, pour le gâteau là. Mais tellement que tout là, dans un post sakara, on comme la vision sur YouTube, commentaire na bino. Oui, donc commentaire na bino, bino de bokate la vision du Cambo. Bon, tu recondamner la fille ou tu recondamner garçon. Donc bino de bokate le Cambo, vous à la porte, vous à la porte. Et grand merci à
Kumalo balobi ke dimbo mwana be alors que dis-moi encore merci à toi Natacha Mbo depuis États-Unis parce que abonné dans ma vraiment Nathalie Mampia donc voilà on a parce que il passe na donc merci beaucoup na bino tout 18 ans pour Rolanda biso na YouTube na Rolanda biso na Resu TV que to susaka na bombote na biso bande bacha mo ba salam na bomba bodo moi deux personnes et la pesi maman nyonso mbote na baba la profiter la pesi mbote na vena nga avec la balance la place na kenda omela mela moi trop amen na ba de toute façon ça vena nga buffet lo mo l'international drapeau ya Congo na kati Afrique d'ici vena c'est la plan ba bi Alain Kembela vena nga Alain Kembela ve maman da ok merci beaucoup maman Zizi moi quelques mots merci famille quoi c'est ma mbote mingi na linga bino mingi bako bosana te ya nanga emengena wana ya nanga moto so na bosse na sali ba mbote ba kobisu tala kanga ok merci beaucoup na bino tout vous allez brancher PS côté pour la émission direct www.resuite.tv avec Hassan Momaji Love International ISC Moura ne tombera jamais balobi que notre madi que du Love comité il y a chargé de presse donc na kati ya groupe na biso ya ISC Moura bino tout mbote na bino to ande ko la biso vraiment un grand merci encore à la maman la charmante balobi que moi c'est Nzambe les places kitoko boyene par car na kati la charmante un grand merci à vous un grand merci à Dien Tiofa balobi que mbote na fele kwa mbote na Christian Malo Mobali ya Mwendo mon caméraman beaucoup très peu un grand merci et bonne guérison à toi Bobette mon poussé à Talo Bob mbote milena la moitié à Pembe Dorcas et Panzo un grand merci à vous restez toujours branchés sur notre chaîne Resuite TV et je demande à s'abonner massivement sur notre chaîne je vous aime beaucoup bye.